Irene Masiandoki. Ebetelinde zo bomba bango bazabana. Mwasi a regreta kate bazabana. Betela biso masolo oyo omesana. Ko betela biso ya solo kasia. Mwasi apela ye moko sa mombonda. Mamirene ya bamasi andoki. Ezanga papa flamand noir. Papa na chimia na miracle. Irene Masiandoki pe. Oleki bango mwasi mbiji. Mama ni mama, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto. Toto Kinel. Oh. Kasi biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazila biloko nanga te 6 mois yango papa. Bilo bakoli na tinda kiko? Muda tini biloko ça fait 6 mois non agence nango. Mais iko koma TV. Non. Rita na bilo pe leki nanga butaka pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndia ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la conteneur zo ki na ngula, ils ont changé l'élo. Faut ça biloko que nous joyeux quand on ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché biloko en Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque biloko en France et qui m'a mon Angola. La conteneur peut direct 45 jours sur biloko là. On a ça sur biloko sur la voiture vraiment. Mais quel est joyeux en Angola maman? Antonio Miala. Mwana mobali ye wana na biso ko pedi yaka Rita yaka nangole za wana Angola normalement eza na palanka na palanka do bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mobimba batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre limero wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Somba Messana Kolanda, Irene Masiandoki TV, identité à Bundesio, maman abino la cabino, kakaba, histoire vraie, pour essa la bino, ba vrai makasi, nabanda kunabino, partout bozali, n'engen aloba kanzamba lola, apambola bino, pour na patience, fidélité, confiance, n'enge bozelaka, masolo ya Irene Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, yango to ebisaka bande konyon somba zolanda biso partout, ba ona nous ba sabona te na site yo, bo s'abonner au chaîne na maman abino. Bandeko déjà bo s'abona, bo partageaka parce que biso to betaka masolo, ya solo to betaka aubergine te. To selaka proverbe 19-20 pour sunga yo nanga na suite ya vie. Like vidéo, partager to meka ko solo la. Merci na bandeko nyonso baso soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne na mwasa leki mibali na mbongo ya Docteur Achille Kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 mwasi wa mibla 22 ndaku na Verchache. Là nazo rappeler ba mouré na ba moureze partout bozali boye bakelelo ezali anniversaire ya sponsor na biso Betty la patronne abotami lelo ena de plus bafeta kanzamba lola batela Betty la patronne sala ebola mon pambola ena libota na mobimba to pesi yo mobateli merci pona ko batela Betty ena lisusu na bomo na ezali grâce. Merci na bande connaissance partout bozali topé sa merci na Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Paris
balobi vie asolaka plus que lisolo tobosani te kopesa merci na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton balobi copine na nga de longue jambe merci na mama bibi chez Mwanzambi et ou non en direct de 001 BBC de moi bibi chez Mwanzambi et ou non balobi umela merci na mama Sylvie Mwanzaka ba diaspora nazo rappeler bino soki ozana Kinshasa ko hésiter te benga mama Irani Masiandoki restaurant super urbain ezawana pona batu nyonso bokende kuna kolia kitoko bio chaque samedi dimanche buffet africain na prix ya bien beaucoup se retrouver adresse à mama Sylvie to peu a numéro na bango eza na logo o to tie na lisolo tozo beta to komi restaurant super urbain soki pe ozana difficulté ya kozwango benga mama Irani na kopesa okokende okosepela et ça la bien kubima voilà to pesi merci na mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi tata balobi Gracelet cosmétique et kanga masolo mafuta ya kitoko ya qualité ya classe ya sur ezaka kepa ya mama Cornelia bandeko bobenga ebele parce que savon na bino ya savon noir ezali bagam na bino thé métis ezali caramel ezali ndoko mapembe makasi balobi yoka kazwa tena gamme thé métis okosi retrouver liko nango mama Cornelia azape na boutique Robote kolata kitoko bilamba ya kitoko ezali bilamba nyonso monaka ba marque tout ba sandal biloko tout ya qualité ezala maboko ya mama Cornelia tobosani te koloba na nzambe apambola mama Cornelia pona vitamine oyo ezotekama epa ya mama Cornelia ezosunga ba témoignage ezozonga en désordre batu bazana proma misu makolo mukongo pasi nzoto ba douleur batamisala bazoela ba fatigue na nzoto vitamine wana eza na témoignage moko mbala liboso na sala publicité ba témoignage ezongela nga ebele boye eza na vitamine ya mama Cornelia nzambe akanisela mama Cornelia partager lisoto meka kosola muke bandeko nanga na ebisaka bino Kinshasa makambo Kinshasa eza na makambu ebele na bosente ser nanga Fifi Tomo la japonaise mama na Irastine na kati ya Bundes balobi tantine voisine boni basangwa tazivita imana ya papa Trésor Chou na kati ya Allemagne Anastasie Vita umela na kati ya Stuttgart wana yanga bandeko bolandaka biso partout na obeta lisolo moko eza lisolo ya pasi pona koyebisa bandeko bolandaka mama Irene basi mingi na ebisaka bino baza ya kolela ba mama bazolela penza mingi basi mingi bazolela na mokili baza na pasi yango bandeko msu balobaka ke mobali basalisaka eti oui pourquoi bandeko balobaka bongo mibali mingi majorité o basi basalisa bango bafutaka basi kaka mabe ndeko mwasi amoni mama Irene na pasi na motema na kolela pe aye na ba photo na ye avant na après mama Irene beta liso na ngatia photo na nga avant na après ngabite monde entier zo mona kotia photo mutu ko beta liso leza lokola o ba kolo loko moko na nzoto po mukili kotala tikanga na beta ngo kaka na système a proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vipote ba mukili ndenge nizotambola mama Irene nazaki mwasi mona bandai ko débrouiller awana ko Kinshasa na bandai nanga koteka nazana bala nanga mibale nazali marié mobala balanga na famille na église pe na leta mama Irene tozalaki vraiment bien na mobali tozui tole tozui te tokolia te tozo débrouiller zo débrouiller nga pe nazo débrouiller mais na kati ya libala nanga mama Irene na moni ebele mobali nanga zalaki mobulu ya basi mama Irene bisika nyonso tofutela mobali nanga abimana basi na kati ya lupango wana mobali nanga bandai kolinga mutu nyonso azaki de nature aza mobali ya mobulu na bundani na libala oyo mama Irene tia kosala ke mobali nanga akutama na accident moko na vie asalaka accident na 2022 ezalaki accident moko ezalaki vraiment grave esalaki mobali azwaka choc na mokongo azwi choc na lokolo mama Irene tokoti hôpital totamboli mbongo ebima ebelo esalaki na koteka na nga na kweya vi na biso bata Kongo tobombaka pe mbongo na bandako ebele te po toza na bozwi ya kobomba pe mbongo te mama Irene na kotaki famille ya mobali kosenga pona sunga mobali na nga zwa traitement vika bandai kolamuka te abandai ka kolala kosala nyonso na bilamba famille ebandai kopesa nga na bébé ekomi na katikati basundolelanga okende kosenga ba réponse mabe famille na ye mobali
nazalaki obligé nakoma kosenga ntina famille na nga boyebika famille na nga mpe posinga mobali na nga 100% eza kaka pasi bapesaki ngo bakoki kopesa ya kofinga bamayira na souffrir na mobali oyo aza papa ya bana na nga ntina centre wana baye kobimisa biso esika azalaki vike azwaki batraitement ebele tokomaki mpe na baniongo bambongo babi azonga na ndako chaque mercredi nakendaka kozwa bakisi ya badouleur mais kisi yango mpo okende kozwa fozala na mbongo ntango ozokende kuna chaque mercredi fozalaka na 35 000 francs 35 000 francs congolais na bango eza lokola ba $10 na ndambo eyeki neti ba $20 to na mémoire bien fona mima mbongo wana kendela mama chaque mercredi na Congo ozosala te nayokaka pasi na bato baza na Congo omona ndeko moka kabeli $10 ozoba $10 kaka eza na bato na Congo $10 eza mbongo ebele pona ye mais eza nsu na Congo so pese $100 ozoba $100 eza loko te na mboko $100 $100 oui $100 eza na mbongo grave te mais na muto sali no loko te bakabeli yo $100 faut pambola muto apesi yo mbongo po mbongo eza ka facilité eza papier mais zwa papier ngonde batala yo c'est ça le problème mama ira na comme ko senga po fona me mbongo wana chaque mercredi 35 000 francs congolais po mbali na azwa ka ba kisina kana ndaku ndenge zalaka na société yango pena ba prière ba kiné makambe belé nzamba ya kosala classe mobile na ayaki kotelema azwaka accident na 2022 tant to komi na 2024 na fin nango mobile ayaki kozwa moi santé ya malonga to c'est lokola na betsaka mobile pendant 2 ans o ezaki na tamoko famille na e propre esundola ki famille na elinga ki soutenga na zwaki charge ya mobile na makambo nyonso na teki nyonso merani tala photo nanga avant tala photo nanga après ndenge na komaki oui ma sœur a souffraki pour na ko soutenir mobile tant mobile ko malamu to komisko na 2025 mama irani mobile ay ko zongela musala na mois d'août na 2025 na mois d'août mobile azongeli musala parce que mobile ndeko sala na ville mama irani tant mobile azongeli ka musala vu que to saki na ba problème na ndako tant mobile azobela mo futa ndako ezalaki mobulu makambe belé tant mobile abiki ngana zai ko bunda poto bande ko sela pe mo garantie na biso kombali fois kanga mo ba trouba nyongo wala ndeka kiza mbala bandi musala bandi pe kanga ba trouba pe ko teka na bandi ko bunda poto za mala mama Irene kaka lopango to vanda kana kwena bango bayambaki ndiko na bango moko ya mwasi ndiko na utaki Angola mama Irene fi wana soit disant zaki mpa ya uti Angola kuzonga mwasi mobali nanga kende kokuta na yi wana mama Irene nazaki vraiment humilié est-ce que passe nanga ebandaki mama Irene mobali azakane mobulu tant azui accident to vandi 2 ans na ndako mobala bongola ki motema vi ke tozaki ba pasteur et puis ba parole mobala zolo bananga ko ikobosa nanga te famille su mama Irene na koma ekolia ba mabele vi nange koma ki désordre po fona sunga ka mobali mama Irene mobala nde sanga makamoka kitoko ba rêve bolingo ya bien que ce qui a commis bien en tout cas photo kanga mana Yesu tabika ki pe komba Yesu na monoko mama Irene akeko za fi wana ba bandi ko sala mobulu mama Irene baba ngangati na komi humilié na quartier na komaki vraiment fatigué na baki fona zonga pa na biso po na zanga ki makasi so na bina combattre mbanda na nzoto boy na okoka nanga mais motema mbali nanga pona bimisa mwasi wana kati ezalaki pasi vike alingaki ye makasi na bandi kotalisa mobali le passé sika to uti na bandi kotalisa makambo nyonso tokutami nango ba maladi na ye tutu na hotelisa mobali mama Irene ezolobela mobali eloko moko te ezolobela mobile ata iote mbala komi koswana mwasi na misu na ngambala komi kosala n'importe quoi o mutema lelingi yanga kosala mama Irene bolingo eke ezoni na bandi kopesa rapport na fa mobile botala tandenge na mona ki pasi mama Irene na lele pe ba camarade ya mobile na sali tout pasi ya mwasi pona linga ki mobile pe nazo mona kete utne na tanga pasi nzamba bikisi azongi musala comme pe kotambola bien azape na salaire na koyi kovanda na ye nga koteka mbongo eza mukie na ndenge na kote ba nyongo mtu vina na ezondi vraiment stable ndenge tozalaki te mama Irene to vanda to bokola bana mobile nanga alingaki te mama Irene na kondi tala photo nanga avant tala photo nanga après tala bana ndenge ko belisa mobali tandenge suna komi na bitumba bambanda tala vi nanga ndenge ezokoma bandeko nanga kimia na libala epesaka moto esengo mwasi soki aza na kimia ekomanifeste meme na nzoto na ye meme na santé na ye pareil na mobali soki aza na kimia epai ya mwasi ne okomona mokwana koya monene mabundi makambo ebelebele soki mobali aza na kimia to omona mobali azokonda mwasi azokonda ezalaka nango buzoba te ezake olingi mutu ozoswete mabe te na vi na bino mais mutu moko alingi donc aboma foyer na ye kaka ye moko
Maman Irène na souffre qui makasi. Sur la vie souffrance c'est là qui humiliation c'est là qui fille wala ngé ko zonga songola te ba comme ko bokela nga ba jeton et comme lokola ngande moi c'est likangu yende moi c'est libala tina niveau na lopongo to bande ko futela eza na couple mbaze ko futela mwana moi so na ko kaiteke no so na même na mbanda nanga ay boza kana respect bato moi ça besi maman Irène moi sans côté on dirait yende ko nanga moi c'est batet bato kuta meka lopongo to bande ko futela vike amona ndenge nga na souffra na mobile nanga abande ko kokate akende ko kotela nga ko swana po nanga Maman Irène eleka ki trop mobala ko uta musala ba ko telema na point ya porte na biso ya lopango bazo solo la mwana locataire à côté mwana ya 12 ans abi tanti tonto bazana l'autre là na porte mwana 12 ans Maman Irène na obima na tali mobala tali moi si moi ça venir au revoir chouchou akei mobala côté na ndako na loba te na ete so ba desek mobala onini tellement na nyo kama ki mingi na kokati susuti nakangaki biloko nanga nazongaki epa na biso Maman Irène na vandi wana tokomi na 2026 au tozali ndene eko apprendre que mobile nanga abila azwa malade ya 4 lettres mwana mwasi wana azalaka na malade auta nango Angola Maman Irène nga na salise ba examen na façon nyonso na bima na malade wana te botala esika na ekokumisa monene na Nzambe mais ntango azobima na fille wana tozoswana ndako tozobunda mais lokola nazalaki na besoin na ye moment toswani tobundi suka mona tobongisi tozoni kaka mwasi na mobile Maman Irène Nzambe epargnaki nga makasi aza na chambre Nzamba épargnaki nga makasi vraiment nazwaki vraiment kimia tant nazongaki nanga epa na biso tant nayoki mobali azobela nga Maman Irène nakokaki te na ekotala mobali niveau nakutelaki kaka na lupango totikalaki na tozali kofutela ndeko nazali koswala mpo na nga boza kutu motema ozongi su na tanga maladi yozaka mwasi ya bamaladi kaka Maman Irène nakutie na petit frère na ye petit frère na to parvenir koloba na nga Dieu merci tantine lokolo ye po nga pe nazonga pa ba maman po grand frère za bien te kotike ye moko za la pasi na ebise po na ni bolongoli awa te netane bozonga tena ne pa ba maman na bino po nga na kotika la awa te vike na zana baneska na vanda ke pi nazoteka e ko simba te na zana tante Maman Irène po na famille na ye yango na eko beta solo ngai fale na zonga su na libala wana nazonga su netape kobelisa mutake kozwa maladi na ye oyo ezake miso ezovimba makolo ezovimba santé eza kitoko te nga nazonga su na vie wana nalobaki na kozonga te Maman Irène après 2 mois nde mobali ayaki kokufa ntango mobali akufi yango na ye na réseaux sociaux mpo na koyebisa mibali ke tobanga Nzambe azwaka accident na 2022 azalaki mutu fala kufa deya na 2022 Nzambe basakanaka na ye te oassocie bapaster na ndako bapaster bazokosala bapriere na ndako okomi kobondela soki paster aye te fo bamama benga paster aya na na posanso ana papa siko bapapa basambeli mpona osali image lokola obongo mitemo oyambi yesu masiya mais en réalité oyambaki te ozalaki no aventurier tala Nzambe ndenge aye kobeta ye mobali ayaki kokufa Maman Irène famille na miniti oyo balingi nga te bazolakela na bana na nga mabeke bakobonga te mpo nga na négligeaki mobali yango na ye kobeta liso na réseaux sociaux po yebisa bandeko ya mibali ntango mobali azosalaka buzoba bino bandai komona oui bokopesa mpe conseil soki mutu abone aza mokolo nga mpe naza mwana bato na kondima te nga mpe nakufa mpo na libala ntango nga nalongwaki libala boyeba condition nini nga nabimelaki na ndako wana mpe na ete ya sante nini ngai moko mpe nazalaki na maladi mpo na bandai kokonda maladi ya basusi lelo mobali akufi na assiste na mariage ti na enterrement pardon baceremonie nyonso na ndimaki mpo abalaki nga na mbongo mais bango lokwa na boye kovana na deuxième maladie donc naza mwasi mabe bakabelinga bana nasala mutema nange lingi tozana loka kosala ote cérémonie ko sukola mwasi lokufe mbali to kosala ote bandeko nanga cérémonie ko sukola mobali isa rappel susté to koma bana Nzambe nazalaki na alliance na musapi na longola kango avant tant nazonga pa na biso donc tanga kufelo ka kolongola nga ezalaki isusu te bandeko na babito tikala kaka marié na l'état pona biso moko boye na famille déjà ekabwana kinango alliance be elongwa kinango yango na ba famille ya mobali botika konyokola bana baninga tanga zoka accident bozalaka bomona ka fille oyo asenga mutu nyonso po tsambali ni traitement Maman Irène nakenda kozwa kisi 35 000 francs chaque mercredi na hôpital tuna bato akini soko zo sala te 35 000 fois ezambon mukie mais soki zo sala te ezambonge be na mwaso atekaka te asalaka te azana bana fo balia azokende koluka mbongo wana kaka nanu pona kisi ya mobali na ba réalité mboko ezaki facilité na sali musala kozwa kisi wana plus de 6 mois tanga bimaka na ndako famille na moko te eyaka opesa nga ata 10 000 francs congolais
matunga moko na site mama lelo na bi mwasi mabe bakomo lakela ba nanga mabe ekozwa bango teza ni le sans effet mais loko na ye nango beta lisolo kwa na kangio mama ikani yoka lisolo nanga yebisa ba belle famille bozala rapé na souci ya bana bato nga nazalaki semeki na libota oyo nazalaki lokola bokilo babokilo nanga bazalaki bino bandeko na bino basi bakozalaka basemeki quelque part bakozalaka pe na babokilo to banga nzambe ezosala kitoko te basi mingi na Congo bazosoutenir mibali na ntango apasi na barealité mboko mobali soki azwi kaka mwasi akomi mokolo mwasi akomi longi mabe baregion bandi donc ti bokolobake mwasi abotelanga bana basi yango na boye abotelanga bana mibali bengani ngaka mwasi abota mwasi mobali ye nzambe ti bokoma na niveau okondane bato mpona basexe bana babota ezopesa vraiment pasi ndeko apesi so mpona koyebisa mibali ingratitude na vie eza malamu te tala nzambe oyo ndenge amemi osalaki accident makasi oyo obukanaki memi to bandimaki te ke yo kotambola olala bamwa ebele obela 2 ans ya maladi olalaka na mbetu nzambe abikisi oyambaki mpe yesu makambo ya nzambe tozokende mpe eglise oyekokwesini kobo ya makasi oyo ozangi na respect nga mama bana na yo kolela mwasi tala maladi oke okutama nango mwasi oyo bino bolandaki azali kitoko awutaki angola asalaka vine na ngola ye akufi me ye akufa te aza na ngola mwasi yango ye wana asalaka vine soki babengaki soki kombo ndenge abimisa kombo mwana bato awa asalaka vine na ngola epesi pasi epesi mawa ezali conseil na bapapa eza na mwasi mosusu na vie soki bobunda na ye bokutana bamoment difficile ndeko nanga banegligeaka basi ya bongo te po kolela ya basi wana on ne sait jamais nzambe aza juste en tout cas nzambe apambola bino bopartageaka masolo mama Irène soki nano sabona te sabone na Irène Masiandoki TV okozala jamais déçu tobetaka masolo solo tosalaka bapiblicité bato boza na Londres bozoluka service traiteur bafeti bolamba bolia kitoko bobenga Tisha Blessing Hand mère loboko na kati ya Londres akanga masolo alambaka très bien na prix ya bien feti no ekozala kitoko kobosana te mtoza na poso bongisa nzoto benga lor crème osomba ba produit na yo ozopakola to le vimba to pesima evimba ba solution et sezwama dès à 3 semaines et pas ya mama lor okozwa solution nzamba pambola bino tokutani mbala sima soki mwana motazongi te bisous bye bye. Leur crème solution et elibiso solution kitoko na communauté masolo ya BBL tokobeta lisusu te molimo liwa tolongoli na ba produit naturel olingi ovimbisa fes na yo benga leur crème solution ndeko nanga omelisa bana olingi tolo na ezonga toko makasi maboko ya bapapa esepela benga leur crème solution libumuna ekita ozwelango solution na 3 à 4 semaines ya pamba ozwi résultat ya tai na yo ovimbisa fes na yo ndengo lingaka opeselengi na jean benga leur crème maboko no ezonga kitoko ba noir wana esalaka bakento elongwa to elongi na ezonga propre balobi na leur crème solution de konanga yaka tika kwa envier pesa biso 3-4 semaines